105.4 FM Radio Panique Africa Lande Click mbote mingi bandeko balandi mbote na bino banso sika bozwami mbote no boyo bakolanda biso bongo na Mama Mimi TV mbote na bino banso mbote na boyo baza bongo na kati ya mituka mbote na boyo baza bongo na bandako mbote na boyo bazali bongo bisika ya misala po na yoka kabino mingi mami mitolanda kayo ata na mosala botondi ya mingi bandeko pena lingi kosenga bino bolimbisi na ndenge tozwi pinza mwa retard mingi ya kosolana bino bwibinzele ezalaka ya moto moko te makambo pe ezalaka kili liboso ya kosala yango botondi webmaster ozali na biso le papa de moi-même azali na ngai Mama Mami Kabe ya ozali bongo mama Yvette ya ba Yvette ya ekoko wana la seruta de moi-même ozali balobi open ko ndako penza open webmaster nazoyo kayote ozali wana esengo penza ya koyeba tebo ya ngai bazali bongo na nzoto kolongono papa Lazare Mbulumbote na yo lelo tolingi bongo elongo na Cheikh Fita oyo azalaka lisusu moto ya ko présenter te na ba auditeur na biso ye aye bongo tosolola mwa moke ya ezoleka po ezoya pe ezoleka Cheikh Fita mbote na yo mbote Mama Mimi mbote na balandi nyonso ya Radio Panique bipai bozali ezala na internet ezala awa na Bruxelles na pesio bino mbote mingi Cheikh Fita ezoya ezoleka oyo eyaki papa wa Roma akomaki na Kinshasa oui otalisi biso yango ndenge nini yo ana mwa na moni na buku okomaki olobini buku yango la kisango bandeko bakotala kuna o bakolanda biso na Mama Mimi TV Cheikh Fita komaki okomi nini yo papa le pape François Aquin nos fossoyeurs nos responsabilités eloko linyo ngolo bapo na wana ngolo ba na discours papa alobaki makambo ya mboka bien sûr a critiquer baoyo bazo salake mboka na biso ebonga te mais a critiquer qui peut biso moko yango na lobi nos responsabilités parce que vie à Congo eza biso moko ata baninga libanda basali mabendenge nini quelque part biso moko tozana responsabilité parce que za mboka na biso toyiko kozala teke na mboka tozolo bakaka o tele ya sala kitole mais biso moko tosala nini donc na discours na ye na ndenge na style moko très propre très fin alobaki makambo wana ça passe ba wazaki critiquer bazaki kaka wana bazo seka bazo sepela nde eloko sepela saki mais likambo yango Cheikh Fita bandeko balobi subtilité ya langue oui. Est-ce que tu comprends na kalopoto penza po ezala Macron a fingi biso en face hein? En kofinga entre guillemets bon disons ezala pape oui. Ba remarque na bango ouais. Yo moko lobi nini bato yango bazalaki sur place pe bazo seka oui. Est-ce que zali question ya subtilité ya langue to yo libola nan oyebi vie en société toza bato toza banyama te na tango na se na awa na se zaika banyama bazai komi bomana biso bato tosali société évoluer et comme na ba manière et comme na ba diplomatie et comme na makambo ebele et comme na bomoto donc ce que zo solola na moto solola na ye na ndenge ya ki bomoto parce que il faut pas au frustrer. Oui, il faut que c'est vérité mais na ndenge ke ye moko andima ke diplomatie donc moni pape aza grand diplomate en dehors fait que aza donc autorité morale ya ba millions de gens ayebi ke biso bato tozalaka comment dire nous sommes une partie subjective une partie objective c'est-à-dire na pesa ka exemple ningisa moko kaka mikolo nyonso mmekanga na voiture na yo tozokende musala mais jour o memanga te kya o memanga na bosani nyonso ozali ko memanga or
na le na kobanda koloba na bawo bakolandanga bango pe bakokoteka na nzela wana babosa ni nyonso wana. Ça c'est l'être humain moto azaka bongo mais mingi tobosa na tokanisaka que lokola logique ba inventer yango tozaka logique mo ndambo mais na subjectivité mingi moto alingaka te ba frustré alingaka te ba ebisa ba vérité en face. Or il faut que yebisa vérité au sala ndenge nini nde moni la subtilité du langage. Ata tolongwe na niveau ya pape, tolongwe na niveau ya ba président, na niveau ya vie normale. Un journaliste par exemple, ndenge tozali gawa, tozo pesa sangote. To bandaka ko finga batute. Lokola oza journaliste. En tant que journaliste, oza besoin ya bato ba kolanda yo. Mais il faut les ménager. Pour balanda yo. Tu vois? Na style ya nini ya na journalistique ezali na niveau ya ba livre ezali donc na mode news expression o esala ki moto aza nyamate style eza très important. L'essentiel menaka ndenge lobby moko e mataka tellement likolo hein que ba mususu ba comprendre ngo tape 3 ans après batikali chaque fita ba comprendre ngo 3 ans après yango tozolo balikamba subtilité ya langue. Exact. Donc ce qui otikali très comme un retard makasi yo kolanda te mais siko yo pona yo mopanzi sango o décortiquer discours ya Macron ndenge nini oyo na oyo ye alobaki nano. Bon nga nazalaki kolanda Macron na angle mosusu na pesa bino angle wana c'est-à-dire Macron aza président français aza président congolais te. Il n'a que foutre. Moi encore africain. Il n'a que foutre du Congo. Faut comprendre. Les États n'ont que des intérêts. Donc, ce que tu es là, na mutu, faut comprendre pour la nini yaki. Donc, oignon soit koloba, oignon soit kosala, et kozala kaka na intérêt ya France. Mais le coleza, moi, jeu de jonglerie, tout ça, au lieu, ils à la totale, à cause en sorte que biso côté la biso le baga win-win, à cause que malgré qu'il y ait kozoa, à cause que bon sentir que beaucoup soit quand même quelque chose. C'est ça la politique. La diplomatie. La diplomatie, non, c'est ça que biso to da kaka ceux qui ba dribbler bino ba bandi golela. Non, eza bongo, ba pekisi bino ba dribbler baninga. Politique eza mathématique te. Donc makambo ango chaque fito ba kolo tango wana baki koloba. Moi no yaza politicien. Voilà. Donc biloko ango yango wana. Voilà, ça dit là. Avant na sala, Nathalie nano bino, na espionner bino. Ce que na sala kaka boye, na zongi boye, na leki boye, ba kotika la kidiba. C'est ça. Donc biso ba Congolais, il faut comprendre que politique c'est un art et pour que on gagne toujours, même si ba fingi yo, c'est politique. Ce qui wana angle ya liboso yo monela ki discours na ye. Oui. Deuxième angle. Deuxième angle, maintenant, aïe pour na intérêt na excusez na katana nous son deuxième angle, il faut maintenant côté na biso pour comprendre que ayaki pour na bongo. Yango basala ka bongo basala ka ndenge nini omoni bon na sala moi digression muke na bane 90 nazala ki conseiller na ministère de la culture chaque mercredi bazali ko sala réunion ya commission socio-culturelle vendredi basali réunion ya gouvernement donc lundi mardi bino bato cabinet lundi, vous déjà thème beaucoup discuter dans la commission socio-culturelle. Pour approfondir, vous salez les ministres, notre technique, tout. À Kenango, à niveau socio-culturel, à défendre Ango. Après, les razongi, vous avez une réunion vendredi, réunion à gouvernement. Vous avez déjà un thème pour discuter. Vous préparez un dossier bingi. Donc, l'air Macron à Zoya, il fallait tout ébaquer. Azoya. Je suppose qu'au niveau il y a présidence, Basala Kabongo parce qu'il y a plein de conseillers. Moussala Nabagoza Nini, Macron Azoya. Analyser Nanu, Alingi Nini, Akosala Nini, Akoloba Nini, tout wana
ba préparer ba dossier belé bandit ko yati et comme à 2-3 pages pour le président sur base de ça ba ça le discours tout et je suppose que de toute façon na niveau ba présidence il y a monde mobindo ezalaka bongo ezate Macron yé président yé ceux qui président toke ba telebe ba dikolo ba non ezalaka bongo te hein chef des institutions ndenge ba benga kaye ça la ba ramification ekiti kutu des moments ba dossier utakata na ba commune au moment où dossier moko pour sentir que oyo toza na solution te pour téléphoner la bourgmestre la commune na yo ya ça matisa biso fiche technique ezalaka bongo donc l'air bakutani tout est déjà préparé pratiquement donc nde eloko bato ba comprendre te au moment ata président biso alobi eloko moko dit il fallait pas le babongo mais yo zo sala émotion yo vandi en pantoufle na télévision aux autres critiques mais yo ya alobi eza déjà préparé là bas cellule etc na bureau d'études alobi nde quand autre lobaki bomonaka après ata 10 jours yango alobaki bongo. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire ndenge na émotivement ba tubalandaka ba discours wana ndenge biso ba journaliste landaka et za ndenge moko te parce que ngai l'air na kolanda l'air na kokoma il faut na koma biloko yo bino bomona kité oyo bino boyoka kité l'air otali bo dire yango wana. Donc c'est ça des rôles na biso pe na société, c'est pour ça toza utile. Donc voilà justement na loba ndenge par rapport Kondo Etienne azaki koloba oui. Sika boyo bazwi tang mosusu chance ya kotanga makambo comité eloko nini oyo société décortiquée oyo yo monaki na place na bango ekomami wana ndakisa eloko moko simple izalaki déjà komonana ministre des affaires étrangères na biso Christophe Lutundula abandaki déjà alekaki na France 24 nani na RFI alobi ceux qui m'a croyé par la biso ceux qui alobi te que Rwanda agresseur aye pamba alobaki yango déjà Macron aye président Tshisekedi alobi Macron abaluki akeboye aloba jamais que Rwanda agresseur longwa Rwanda longwa kuna bon wana premier niveau tomata sikoyo na deuxième niveau pona nini aloba kité c'est ça la vraie question aloba kité parce que ceux qui alobi lokola yaki pona ba intérêt elingi koloba ceux qui alobi ako perdre quelque chose ako perdre ngo wapi côté à Rwanda ceux qui ako perdre côté à Rwanda elingi koloba kazala ba intérêt côté à Rwanda ba intérêt na eza wapi tomituna nde ba question il fallait qu'on se posait en fait dans le magazine que je prépare du mois de mars j'irai un peu plus en profondeur parce que les émissions donc radio moyenne na muzindo ezate c'est-à-dire maintenant il faut qu'on y ba ménager le chou et la chèvre azo ménager Kagame Ponanini et tout ça ça qui bah ça quand même n'a pas intérêt quelque part maintenant pour la suite parce que c'est tout ça il faut pas tout le bas pour la koloba biso ba congolais nde loko bato batikeli kaka na niveau wana makambo esili non il faut sikoyo tokota na Rwanda quels sont les intérêts visibles et cachés ya France quels sont les intérêts visibles et cachés de tel pays de tel multinational attendez que ça bitumba ça na ba niveau ebelete biso aba tozo sala bitumba na niveau médiatique bango bazo sala batindi batu banyangala katala bango e para biso bazo boma bazo yiba bazo violer mais bitumba izakala plusieurs niveaux donc na ba cellule d'études na ba service à renseignement et sengeli ko décortiquer en profondeur Rwanda ndenge zali ba point fort na ba point faible ce que vous avez point faible bandi ko kota malembe ti donc togo gagner Cheikh Fita likambo yo ba reprocher biso yango ezala epa ya papa wa Roma ezala epa ya Macron ela kisinini responsabilité interne biso ba congolais po biso to kana facilité ya ko indexer baninga mais na niveau interne balobi na biso tozo assumer te tozo assurer te bakosi non ezaya solot oyebi ngana komi ata na komi juste un article sur tous les séjours ya Macron
article nakomaki kutu nakomaki par rapport à réaction ya Kagame les abandi ko yebisa ba congolais non bino il faut botter les la gouvernement na bino nde na monaki dans ces jours nous sa Macron pour ngande na monaki isa intéressant en ce sens que ce que lobby bino so ba congolais to telemela ya biso gouvernement c'est-à-dire à sentir que biso toza unis divisé pour mieux régner donc et là quoi na mususu pe biso ba comprendre ba congolais to comprendre kate omoni ndenge toza na bitumba na Rwanda. Le Rwanda c'est pas le Congo c'est pas le Rwanda. Les Rwandais sont unis, nous devons aussi être unis. Babilo mosusu quand ndenge balobaka l'élève ça c'est la famille ceux qui ndako ezozika babilo mosusu balobaka pété parce que force ya mboka eza union. Toza yo nanga toza na Belgique aleki biso na niveau na mosika bati encore toute devise toza wa tozo comprendre te l'union fait la force. C'est-à-dire et comment kanaba moment moko ata oza na kanda ya ndeko na yo eza moment wana yango te bomba yango chana se parce que ceux qui ndeko na yo akwei yo pe okokwe o gagner ni nde parmi ba responsabilité na biso. Donc il faut na moment où biso to comprendre que en face de nabiso eza Rwanda te en réalité eza pas intérêt. La guerre de l'Est c'est la guerre des intérêts. Pantena Bango Kagame avec des garçons de course M23 mais eza ba intérêt mais na mboka na biso. Mais makambo yango yo Macron alobaki même na M23 wana ba congolais bazana kati. Dès makambo yo zobeta c'était ya union fait la force parce que ont retrouvé même les Congolais na kati ya M23. M23 ezo boma, ezo violé, ezo kata batata kingo na ba mama. Ba Congolais bazana kati. D'où makambo ya responsabilité côté congolais. Voilà. Et ça dit ba liaka dongo na sonité. Ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. Si vous voulez avancer, avancez dans le vrai. Donc ça la construction ya mulai tala ndenge ba construction la building ata ndenge ne okuta na niveau moko batie niveau ka ndenge wana ce qui olingi mata il faut ezala solide mais côté wana nano to comprendre te que bato ebele na monde bazolu la mboka na biso mais biso moko tozo sala loenge parce que ka moi intérêt na ezali au tekimboka comme on dit entre guillemets au PC adversaire arme en quelque sorte. Donc il faut tozonga tokoma ba congolais. Nous sommes mingi et congolais à étiquette mais congolais dans l'âme na noté. Ce que je belge ça belge dans l'âme. Mais biso ka congolais ça il faut tout ça là. Mais ndenge nini to se retrouve kana tata oyaza na parlement oyo bake kozwa kombole lisusu nini tatango ezoki mangai mingi député oyo ya est na kati ya lopango na ye bake ko chumola mabulu na ba ferme na ye bakomona esika babombi manduki moto wana za na parlement mosusu koyoka balobi azali chef ya bande ya boy mais bazali na ba responsabilité na niveau ya gouvernement na parlement na fief na bango kuna to triakate to motonyo soyebi mais aboyi na ye koloba ele kaka ndenge ni chek fita. Bon wana na zongi na phrase oyo Macron lobaki alors alobaki vous n'avez pas pu sécuriser votre pays. En fait bato bakanisa ke azoyebisa Tshisekedi il a hérité d'un pays gangréné. C'est-à-dire mabe wana e banda kala mabe wana misisa nango eza vraiment mosika to la kisa esika e bandaki omoni lere Mobutu abandi kolemba donc état e bandi kokufa parce que Congo eza état ce qui état e bandi kokufa to komi na situation ya non état et elokane umela ki mingi oyebi ata na nani na kwasa na 94 lere ba Rwanda ba kimaki epa na bango bakota ki epa na biso tala bien to sala ki nini bazalaki combien to sala ki recensement na bango te omoni na bamboka lokola ba Syrie kuna bitumba ezali lere ba réfugiés bazokima on les compte on inventorie leur nombre et on leur donne une identité bien précise
mais nous biso to akeya ki ba millions ya bato bakota ba limwa na mboka na biso le raf de la ye akoti susu na ba mususu le ba bitumba ezali ba bandi basali oyo ba nini ba mixage, donc tout est entré en vrac. Maintenant il faut tamiser. Il faut tamiser. Ça n'a pas été fait. Les conséquences sont en deux bandi ko subir. C'est collectif. Hein, il faut pas qu'on pointe moto que tel nde asala kité. Biso tout ça na moins ndambo à papa eloko lokola papa ngona ko luka kombo nyanga chuchu. Oui. O yaye na bandeko bazakuna isika fief na yezali ba ko dénoncer makambo akosa. Mais dans l'entretemps ça et bakate so na benga bango ba parler menteur ou to ba parlementaire. Pour autant ozo mentir au commis parlementaire. Ouais. Ndenge ni moto lokola ye ba dénoncaka déjà likambo na ye ba série moko esalaka penza na yebi soute soko ezalaka député Pululu donc batanga ye kombo. C'est ça. Mais okomona bato ba terre likambo yango et ke lokola esalama te limbisa totuna ndenge mokonzi mboka lobaka ko fuine te nde yango tokendelaka na logique wana tolingi ko fuine te to boya penza te mobulu na cadre ya nini union fait la force to dans l'entre moto lokola nyanga chuchuana oyebi eloko mabe mususu na mboka na biso za nini o babengaka complaisance. Si tu es complaisant tu deviens complice. Motu esika na nini na fief esika salaki biloko na bato basalaka bato misala bazalite o bato wana baza ba congolais bayebi me lokola yebi ke esika wana na kendre na zoka mbongo nanga limbisa cheke to zandeko na singa to kozongela yo 02 732 0450 nzela na biso ya singa ndeko mbote. Oui mbote mami pe mbote na invité na yo na lingaki juste na intervenir par rapport ya makambo invité na yo alobi na radio pe ko confirmer yango ke bato bakota en vrac epai na biso sans compte sans koyeba qui sans identification. Mais pourquoi situation wana esalema na banza toyebi opération turquoise yango nde malheur na biso eke bainyera amwe bauti kokima epai na bango baye na Kivu wana avec armes et munitions, un état dans un état place wana même si nalingaka Léon Kengo adondo teme na ko féliciter ye aye bisi président Mobutu que écoutez to compter batoyo to déporter bango vers l'ouest to déporter bango vers l'ouest comme ça basa la lisusu na frontière te et puis te zalate président Mobutu andimi les français wana président Mitterrand zawana alobi non au nom de la francophonie il faut qu'on soutenir Batouana Bazalawana pour nous créer contrepoids un jour Bazonga. Donc, 2 ans plus tard, Baïmotani, Baye Painabiso. Et je vois encore, Tangu Madeleine Albright, vice-secrétaire d'État chargé aux affaires africaines à l'époque, Richard Richardson. Azolobake, il faut armer les Tutsis pour sécuriser les nouveaux arrivants. Donc, FPR. On était à Kinshasa, à niveau universitaire. Tozulanda quand même, information. Gérard Kamanda, Kokendena, Nations Unies, pays Europe, Azali Kotambola, le fait ministre des Affaires étrangères, Nabiso. Armer les Tutsis contre qui? Armer les Rwandais, pourquoi? Nous n'accepterions pas que les Rwandais soient déstabilisés à partir d'Isaïr. Mais États-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, balobi qu'il faut qu'on arme Batouana. Mais pourquoi tu comprends que Kagame a garçon de course? Kagame a garçon de course derrière un agenda caché. Peut-être que Aza malin. Au lieu de dilapider, moi parti na e oyazwa kalobi, nala mupenga pena profiter. Peuple n'angaï peut bénéficier d'un. Mais le vrai problème nabiso, Eza Kagame te. Le vrai problème nabiso, Eza lipe Willingoma, wanate les pauvres Willingoma. Baza ba garçon de course, peut-être ce qui nous manque,
c'est une diplomatie forte. Il y a qu'à décortiquer vraiment où sont les vrais commanditaires. Tolobaka multinational. Nanyango oyazana société, awana Belgique, a quoi dépasser outre pouvoir, a qu'on créer instabilité ailleurs sans passer par la Belgique. Donc, toyebi que nyon surtout wana ezana bénédiction, il y a ba pouvoir mokoboy. Que fait nos autorités? Que fait les lobbying? Que fait nos services d'intelligence? C'est là où nous devons nous poser des questions. Ceux qui bazali kobeta yo makofi, balela kate, babonga maka. Parce que tant aux olela, aux hommes ça faible, mais chaque jour, non. Tu as rappelé qu'Israël a bombardé Syrie. Mais Syrie a la kate. Oyebi muto aux hommes zoko lelate. Chaque jour, azoko lendi sa likofi. Likofi wana tomona ka Hamas. Wana tomona ka Hezbollah. Wana tomona ka Yezedina al-Qassam. Pourquoi pas tous s'inspirer? Pourquoi pas? Deko totondi botondi amingi 02 732 0450 nzela na biso ya singa chaque fita okobakisa nini na analyse molainde kwa sali. Bon, à remercier la contribution en ce sens que vie à nation, ce n'est pas maintenant, c'est aujourd'hui et avant. Donc, tous a dans l'obligation de tout savoir, de tout analyser, où est les cas. Mais de quoi lobby, il nous faut une diplomatie forte. Mais awa mokonzi amboka sala ki ba voyage kili balobaki justement pour renforcer, toko réveiller diplomatie na biso yo et si la katango ya ndeko Kabila bandeko ebele ba katisaka biso likasa to ko sola suna bandeko mokilité mais diplomatie yango soki il faut ezala lisusu forte. Donc, voyage et ça qui m'a dit, c'est que zongela yo. 02 732 0450 Nzia Nabiso ya Singande Kombote. Mbote na auditeur et puis mbote na invité. Je pense que papa vous pour intervenir sikoyo alingi kozwa alingi kosala historique. Biso tozana problème ya kozwa likambo au moment où biso tokomi. Tozui likambo ya brassage, tozui likambo ya bakor oyo Kabila keneki kosala na Mbemba. Bako bayebaki teke bakongole bazalaki infiltré na batiki mpo makambo wana apel mpona kosala kuma batiki totani kuma batiki eboya kobimisa baproblème bato ti nyonso tu te baoyo bakotaki na Congo na baarme na bango Mbemba na Kabila bayebaki yango te. Si bayebaki makambo wana nyonso tu, ce ne sont pas des choses improvisées. Alors, Bungu Sikoyo exactement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout vendre. Une émission, balobi, la loi des Belges, c'est l'union fait la force. Il faut tout vendre. Tolobi mingi, to fingi mingi, to finga mingi, to luka mutu moko oyo akuvandisa makambo pomboke eza kokende na yoki olobi ba mama baza violé ba papa bazo kata bango mitu mais ça va aller jusque quand? Tout cet olobi Fati aye kokuta likambo, c'est vrai aye kokuta yango mais il y a eu 4 ans oyo ye avandaki azalaki na opposition azalaki na lamuka. Je ne pense pas que batu ya lamuka bayebaki vérité wana te. Bayebaki yango bango nyonso. Alors sikoyo il toza na posa ya autorité moko morale avandisa ba congolais nyonso tu bavanda bangolais bayaka bangolais bayaka bazalaki ebele bayaki pe kovande pa na biso bazalaki kutu armée ya savimbi bakotaki pe pa na biso. Alors, problème, il y a qui chef Tazoloba, likambo intérêt ya Barwandais. Barwandais, bazali trop fertile, bazana mabelete. Alors, bien que batami, bazali garçon de course, il y a pays occidentaux, mais bango intérêt na bango, bazak luka Berlin 2. Il faut qu'on y ait tout le bana na ba congolais, likambo ezali Berlin 2, va déplacer ma frontière, va pesa bango, et si kamoko, po bango,
bazala susu na posa teke o batusi basali boye bautu basali boye bango terrain wana ya mabele balingi kozwa ngo epai na biso nde wana ezali mission na bango ba-occidentaux ba-exploiter ba-minerais bango bazwi une partie ya mabele. Alors biso nyonso tout siko bakongolais lokola toyebi ke tolingi Berlin 2T alors to vanda ba autorité morale ezala Fati akokine makambo wana te ezala Kabila akokine makambo wana te po bango nyonso tu bayebaki alors boluka autorité morale moko avant biso ba congolais to résoudre likambo oyo ya ba tutsi rwandais oyo baye na mboka na biso ko boma bandeko na biso ko violer bandeko na biso en plus ya yango baye ko exploiter na biloko na biso. Deko totondi yo botondi ya mingi 02 732 0450 nzela na biso ya singana toyoki biso nyonso ndenge ndeko alobi Cheikh Fita eloko moko ebetinga wana likambo ya Berlin 2 donc bandeko bokolanda biso boyebi ete Afrika bakabolaka yango na Berlin tango balobi te bato awe suki kuna ekomi Congo Brazzaville awe ekomi Congo Kinshasa elakisi bana tata mwasi mosusu bakendaka kuna bana mama kulutu musu batikalaka koto oyo esali likambo wana te bandeko ya Rwanda bandimaka te superficie nyonso ya Congo erevenaka na Congo pona bango parti moko ezalaka wana ngai nazolobawa na solola na ndeko moko ya Rwandaise alobi na ngai oyebi histoire te parti na biso moko bino bokotisaka yango yango ndeko awuti koloba likambo ya Berlin 2 donc babandela lisusu ko refaire ba frontière po bapesa bango eteni po likambo wana soko yoki na discours ya Macron yango na lobi subtilité de la langue mo eloko wana ebimaki soko yoki lisusu mokonzi na biso amboka lobaka tolelaka te po na ba une portion ya ba mabele tozo yoka te biso tolandaka omoni awa na Belgique mingi po na vandi awa soko basali publicité tangaka bao bakoma na mikie piège ezalaka na bao ya mikie okomona gratuité soko zui abonnement na telle société mais makambo oyo bakomaka ya mikie totangaka te iwana nde sika makambo elalaka okokama onga nazoki abonnement balobaki ekozala gratuit ndenge nini ekomi lisusu mais abango sikoyo nde babimiseli yo ba écrit ya mikie Cheikh Fita malobomboka yo bon makambo ya expansionnisme ya monsieur Kagame et banda lelote kutu na 96 lere Bizibungu azalaki président alobaki yango polele lero wana kutu bakongole bazalaki kolanda politique te entre moment wana na lelo 25 ans eleki un quart de siècle on se souvenir que RCD Goma bazwaki un tiers ya mboka na biso militairement bazalaki à mesure ya ko botola ba grande partie ya mboka na biso mais oyebi vie ezalaka rapport de force wana eza makanisi na bango il faut bazala makasi avec leurs alliés pour babotola nini babotola isika wana. Non, Cheikh Fita, il faut pas qu'on sous-estime makanisi na bango. Tant que yolobi wana eza makanisi na bango. Non. Mais dans l'entretemps, les alliés bazana besoin ya babiloko moko soki ba utiliser bango bakoza intérêt ya biloko balingi ba allié na bango pe bakoza intérêt nde besika bazo bundisa kabiso. Pona nini ba allié na bango wana bakoki kozala ba allié na biso te. Des diplomatie forte de quoi voilà. Biso peto présenter ba allié wana. C'est ça. Et loko ba musu ba représenter. Mais oui, parce que parlons carte sur table. Bazui eteni ya mabele. OK. Ba ancien occupant mboka wana. Est-ce que bakotika? Ba congolais est-ce que bakondima? Une autre guerre commence. Talaka Palestine na Israël. Et dans les autres ils aussi la kakate kozwa mabele ya moninga. Obandi guerre de 100 ans. Wana iza bongo. Kagame a komaki azaki jeune les razoi pouvoir abandi koma moba. Ah Koli hein, soko tali papa Koli hein, ya Polo. Ya Polo a Koli. Bon, maintenant, ye kolo idéologie wana. Akotika la wata combien de temps? C'est tous ces paramètres là, quand ningo lobi malheureusement bato batanga kate na
ça là article belé na ba magazine nanga o baza na possibilité somba pas somba parce que moni o eza émission de radio eza une sorte de vulgarisation mais kokende na mozindo te na eza difficile parce que un philosophe a komaka ça il prend 5 heures de temps pour na kokoma 2 pages mais 2 pages wana eza lokola aspirine soko ozui yango te okobika na yo te oyo tozoloba eza très très dilué. Donc na banalise na biso e bandi koyebana donc bango baza kutu surtout dans le clan na bango tous baza très très unis derrière mokonzi na bango mais biso pona nito kozala petro très unis mais nga soki na landi yo malamu Cheikh Fita yo zolinga oyo bango bazosala biso pe tosala totala na soki toko renverser masolote mais toko renverser mais kasi mokonzi asalaki ba voyage au nyonso ezalaki pona ko renforcer diplomatie na biso. Qu'est-ce qu'il a proposé aux autres? Ya yebisi bango nini oyo Kagame a proposé ka bango koleka biso nde bakolo biloko yango o iranyomo o coltan o mabango ekopelisa ka moto ya biso siko ndenge nini biso tozokoka ko négocier te poto renverser masolo. Non, je pense que l'histoire a évolué. Zoua, Congo, il y a 4 ans, na Congo, 4 ans, il y a Fachi. On remonte que du point de vue diplomatique, tu as avancé mingi penza. Au moins, par exemple, l'ère Macron, ils ont passé en direct sur plusieurs médias du monde. Des centaines de millions à Bato Balandi. Autant pour la pape, hein? Autant pour la pape. Balandi. C'est-à-dire, Bato, Bazalaka, l'information pour. Et comme aux citoyens moyens, il faut du temps. Moi, je te dis honnêtement, diplomatie est foutue en ce sens que Makamona Biso est Kiti Penza. Parce qu'au moins, dans les pays occidentaux, c'est l'opinion qui dirige. Ceux qui disent les leaders politiques, dit que ça est loco, opinion za contre, petit frère. L'obi tout ça qui na nini na grève. Les opinions, mon qui ndenge ba ningisa ki. Ozomona na France ndenge bazo ningisa. Mais makambo Congo talaka ka ba chaîne française nyonso est diffusée et lingi koloba que diplomatie est sali parce que souvent on crache dans la soupe. Vous avez la soupe, vous n'êtes pas content, vous crachez dedans. Chaque fois na ebité soko Hollanda qui Adjalabib ministre na biso belge ya azali susu ya nini? Affaires étrangères. Oui. Tango azala qui interviewé pa ya Christian Lusako. Oui. Alobaki likamwana biso to sengité. Biso to lobi ba besoin na bisoté. C'est ça. Donc makambo yango yozolo ba diplomatie et fouti. Mais ceux qui bango bazui cahier de charge na bisoté. Diplomatie yango fouti ndengeni. Puisque yé a lobby to sengité. Jusque là to sengité to lobby ba besoin te to lingi nini. Est-ce que tozo kendeka komona bato wana po toloba biso yonde nouveau pouvoir, biso nde toyei, boyo kabiso, bon, boza ba numéro ya téléphone dans l'entretemps, oyo mosuso yo soro oyo azana boloko kombonani. Ako luka ba carnet d'adresse papa nani ko, oyo tato yo biselele. Ah oui, before. Dans l'entretemps, il y a qui ne carnet d'adresse, mais biso to sali ba voyage kili pour na ko renforcer makambouana. Cheikh Fitatozo sengate. Pour moto soko nano asengita lobate te ba pimeli ye. Yango wana mama Jalabi balobaki. Non, écoutez, je ne suis pas au secret. En fait, naebi ke na niveau ya ba ministère, il y a beaucoup de dossiers qui sont obi communication eza penza makasi pété. Biloko ebele ça la na niveau ya ba ministère, mais bazo lobela yango te ezo avancer. Moi je na kopesa kanda ki samoko lobby awa na nini na Bruxelles, awa na Saint-Joseph. Dans la manifestation, donc clôture, il y a une rencontre internationale, il y a homme d'affaires, il y a Awana, politique, il y a Congo. Homme d'affaires et belé, il y avait au moins 200 personnes. Il y a au courant, Balingi ba kende na Congo. Homme d'affaires à Congo pe bayaki. Homme d'affaires à Congo. Oui, Bazalaka. Netinani. Ah maman. Dans l'article, dans l'article. Soro sali article ndo gotange la biso. Oui, parce qu'il y avait quand même 200 personnes. Bon, 200 personnes, homme d'affaires congolais, qui combien? En tout cas, il y en avait une cinquantaine. Les gars qui 50? Ouais. Ah ouais, c'est juste. L'article pour toyer babango. C'est-à-dire, na remarqué qui oyozoloba, c'est-à-dire, circulation information, eza penza au top T. C'est-à-dire, tozalaka kutu biso moko ata information ezali tozotanga te tozaka na
les commentaires des commentaires des commentaires. Ah, il faut commenter les commentaires. Hein. Ah, le mais- président Macron a dit. Hein. Mais Tu peux l'information... commenter les commentaires. Mais l'information... mais aussi qu'il y a information. Ah. C'est ça le problème. Parce que commentaires, Ouais, après ouais. ça, les alliés sur l'information. Ouais. Donc, moi, je dis qu'il y a un déficit communicationnel dans le régime à Fachi, en ce sens que Biloko est belé et Salma. Je me souviens, dans la publication le magazine, l'année passée, Fachi a sali 3 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais publier comme bilan? Nazui, M. François Mamba, Azar à la tête, il y a organisme Moko Boye, et ça, la Biloko Nyonso Fachi a sali titi, ça a dossier. Mais ba publié à Kate. L'air n'a publié, Nathalie, effectivement. Yango Moni. La réalisation est ali, oui, mais communication voilà, est ali en faillite. Communication est ali, oui. 02 732 04 50, Exact. Titokomi Penzana Souka Liso Nabiso.